lelo tozokoma lokwa mali apesa exemple libala bango basala kabila tilo bazalanga kabila so bango mibale so bakebi te papa omoni moko Congo na méchant mabe na Congo na kanda makasi no moni ngafali biso avant tosala élection na mboka oyo bato lokola bakandima bakangamisaka bakende bato lokola bachilombo bakangamisaka bakende po biso tolingi élection turo te bayibaka volonté ya peuple totola lelo nzala oyo akokufa mpe akokufa ekokufa mutu ekotikala mutu tozoloba mwana mboka na ngai journaliste Kabuya Kisekedi omoni génération o eza génération saka nango te conscience na biso efongami des gens Kisekedi so akebi te biso na lamuka tozoplike na ye makasi soka zo meso bashia kabila libala bango basala kabila tilo bazalanga na kabila so bango mibale so bakebi te papa omoni moko Congo na méchant mabe na Congo na kanda makasi no moni ngafani boy biso ba congolais il faut to éveiller maloyo omoni makambo oyo esalemaki na tour wana siko Fayulu abimi bazwi minduku bachepo abima te bakokosa bazwi Tshilombo bachete pouvoir eze pa Tshilombo pona nini biso tolingi kubanga mingi soki tobangi te mbalo basale buzoba wana te babimisa président mosusu batia minduki po ba intimider population to mekanano kobima na balabala biloko bongo soki esalami vraiment peuple congolais na oyebisa bino tozala lâcheté devant population mboko ezali ya bino ezali ya biso nyonso tu ezali ya bango te bango bako intimider biso te mpona makambo etali mboko oyo tosala makasi mbala oyo Tshilombo ameka kosala makambo oyo basalaki te mpona Fayulu Fayulu a bien qui est élu, numéro 4, partout, même la S, numéro 4, WAP, numéro 4, Bakongo, numéro 4, donc Azaki populaire. Et ça dit, oh, yon Zambie a tine qui po, à quoi abattre le Congo. Mais, le coup là, Batuma Beba Zaki Mingi, Bissoto, quoi quitter, pour te revendiquer, Yango Monaki, Bazaki pouvoir. Mais Mbalo, tu le biboyer. Bissot, nous sommes ce peuple congolais, tous allez veiller. Tout banga mindu quitter. Est-ce minduki wana ekobuma population bien so bakiti na balabala ekobuma population bimate so ba moneka ka minduki bimi na balabala basala buzo wana to banga te to bima so ba bomba batimi bale misato o to tikala mboka exam malamu problème eza biso glissement tozo mona ngote transition pe toyebi ngote tozo kende na élection tozo kende wana mais sega di masoki aza préparer azu ki sega da tena na poche mukolo wana likolo na mabele ko sangana nenge frère alobi wa keno biso tiko toza epeye génération na eza ya lelo te po lelo batu bazo souffrir mboke kufi biso tokana ke soki a côté dollar nenge za na 16 eko kitata na 10 na 11 lelo dollar 21 lelo kene na ba wenzo mona batu bazo lela uso mona batu bazo souffrir passe côté donc po olia na ndaku fosala na yebite chikombongo ngoko uta wapi misala esate peuple congolais zo vitala peuple alors glissement esate toza na candidat kaka moko biso toyeba Congo mobimba eza na sama beleza na lola eza na espace toyebi ke candidat président wa kobima touro eza Martin Fayulu élu président de la République démocratique du Congo biso toyebi au Congolais zo reconnaître c'est là ozo comprendre monsieur journaliste donc Congolais nyonso mituka bolobaki ke yokane bazo tatone mutuka 3 pine wana mutuka 3 pine wana ba tatone o $30,000 oya lobaki mboke kufa sikoyo mutuka $30,000 $30,000 uchi wapi $70,000 uchi wapi atika makamona ye aza candidat atia candidature te ngana président Félix bo voter nga ba voter yete ezala ba mbu bat na mbujima ba souffrir na Équateur ba souffrir batu na Congo tozo souffrir dede nazo bakisa lobby Nathalie na canal Preskin Neko Zulu na journaliste azaki na plateau lobby na 22h yebisa monsieur Boni oyo mine buka na ona abando loba na Martin Fayulu a camarade na yete
a camarade na yete place azalakana ekisika kitaka toyebi ye tomoni ye mais makabalobaki na monsieur oyo ayaka kikole oyo ya MLC wana yo na Équateur bayebi yo te yo so ozolanda na $100 na nino na ino sacré soki no de opel na bino yo na Équateur toyebi yo te na Bumba toyebi yo te na Lisala pe toyebi yo te keba na yo ta ozolo Martin Fayulu public eza Martin Fayulu peuple azo déclaré pour na Martin Fayulu eza pour na bato yo te yo landa bato soko olandi $100 kuna na epa ya mboso kudia soki kudia nkwanga soki nini kende kuna. Est-ce que yo penza ko retrouver biso na ba papier mais tozwa kama ya lobo na mapa ya desa to melaka na bana mboka nino ba kosala bongo naza na kanda boye bisaka di manabino soki élection ezate turo tokozala lokola na Mali boye bi histoire ya Mali turo tokozala lokola histoire ya Mali bango bakokima na ye na président na bango bakokima batikeli biso tozwi mutu na biso Martin Fayulu Madidi yende mutu ako remplacer bango bakanisa te ke biso tozo banga bango turo biso toza ba papa palute ya seri na bango ya kabila ba bano banga mais biso toza na kana makasi nazalaki nde na kolobelo yango wana turo tozo koma lokwa Mali apesa exemple eloko bango bali basala wana bali basala lokwa balakisa biso ke Kadima azali mutu ya confiance akosala sélection bien azobalukela gouvernement peuple kongo pesa confiance aza pour Chilombo te mais nyonso basala eza lukuta toyebi na biso ngo Kadima kosala élection ça mboko élection te biso fa tosala élection na mboka oyo bato lokola bakadima bakanga bisaka bakende bato lokola bachilombo bakanga bisaka bakende po biso tolingi élection tour te bayibaka volonté ya peuple bayibaka légitimité ya peuple batielaka biso bakonzi banatina te olandi basome nyonso na kati ya Afrique balobi coup d'état ezoutaka na Afrique mpona nini ezoutaka parce que mindele bazobimiselaka biso bakonzi oyo baoganaka te bango azoimpose ntango akoya abiki ya peuple avotaki ye te akomosala na ndenge na ye ana eloko ya défendre na peuple te alors peuple azotomboka soda azotomboka yango ozomona batili coup d'état esalama yango tolobi ke Congo tona posa coup d'état te mpe coup d'état na kati ya Congo ezala te esalama te biso tona posa tozwa pouvoir par voie normale lokola constitution ezodétaille mais Kadima te Kadima akosala sélection te mpo aza moyibi akosala sélection te biso mpe avec Kadima tobunda biso mikolo nyonso heureusement ndeko nanga constitution eza mayele soki akanisi na biso na glissement mais constitution prévoya epesa peuple nguya na article 64 donc biso nde tozali awa tokoaplike article 64 eza violence te ezali rébellion te ezali droit na biso peuple totelemela moto nyonso alingaka na mboka en otage glissement na mboka ezala te totelemelaka Kabila na Chilombo ayebi on très bien Kabila élection ngosama 2016 oyebi bato bakufa c'est que biso ba méthode mabe oyo tomona o Kabila atikaka yango Chilombo akomi kosalela yango c'est que bandolula makambo Kabila ndosala na 2016 oyebi bato bakufa bandeko bakosi bukendi bato ebele bakufa donc towa makambo te tozonga so bato bakufaka aza congolais a organisé makambo soka amoni a organisé l'élection te a démissionné ils appellent voix mon constitutionnel atiki comme ça toponi bato ba organiser l'élection donc makambo glissement na Congo eza souté Kabila à la biso ba benyoso et si tomoni yango to ndima sous glissement te di glissement il est pas sur le parti démocrate so ça les glissement c'est le plus la démocratie donc to hôtel mais la bango ti na suka na ba congolais nyonso lelo bo oza libanda oza na kati ya mboka yeba yango malamu kyo congolais nyonso oza congolais ndeko na biso congolais azala muluba azala mukongo azala mushwaili azala mungala azala nani so asali mabe ata aza ndeko na yo biso ba congolais faut totelemela il faut totelemela yango donc ba congolais na sepelaki ndenge botelemaki na Bruxelles na makambo ya balkanisation totika bongo te to continuer kotelemela makambo nyonso mabe parce que mboko eza mboka na biso nzambe apesa biso mboka o cœur de l'Afrique ezali nde Congo ezali Rwanda te Rwanda to utare uzala next ya Congo. Est-ce qu'on dit vraiment Rwanda est colonisé Congo, grand pays, net Congo. Est-ce que vous êtes malade?
oyo makambo ya papa na yo Tshisekedi azali kosala na Mobutu. Kabila yo na butu akesinise yo bakor ya mulili. Nazoloba na étudiant na étudiante. Bozala mayele na neo ezoya. Vote ezala te. Yo Tshisekedi démissionner. Oza incapable pour na Congo. Français wana ozoloba eza français. Parler. Oyebi ko accorder français te. Oyebi analyse logique te. Oyebi pa analyse grammaticale te. Nazo yebisa yo. Ngala botami na Congo belge. Nazo yebisa clair. Oyebi histoire a pays yo te. Oyebi ata SDT. Oyebi ata modèle BT. Nyoso yo sala ezali pona bakisi na bina mo deuxième monde. Na yebisa yo ha. Kisi na yo oye mabele ya Congo. Kisi na yo ekosila. Mbongo nyoso boyibi na Congo. Et vous allez na histoire. Ce qui m'a pondé mieux que ça la matin, c'est parce que bateau ba bengi soi-disant ba dirigeant, baza na posa ya population te. Baza na souci mboka te, ba yaki wana pona ko hériter ko esengeli pona bango. Le kola biso ba congolais to comprendre bango. To moni que non oyo bazo sala eza contre volonté à peuple. To telemi le kola mutu moko. To se mobiliser, to sali ba réunion, to zo banaja ba formation boye biango. Oyo to zo sala élection internationale. Élection internationale ezali élection internationale ezali soulèvement populaire totalement parce que ezana munduki moko te eleki peuple na makasi ceux qui biso peuple totelemi ya ko appliquer mobeko moko likunzi ba pesa biso na kata mibeko na bango pour komona ke buso ba nyonso ba kosala ekosala mate na koloba nonde ko kabuya lelo yo ba Rwanda ba ko welela mboka lelo ba Uganda ba ko welela Congo ba Zambie ba Burundi ba Tanzanie ba nani ba Français ba Belge au mona ki ndeko tshoma ke ko sala corps na mokonzi ya Belgique aya wa kwa couvrir ye depuis quand Belge oyo ba yaki ko coloniser Congo ba Belge oyo ba loba ke non na mboka oyo muta orgueil ya kozwa pouvoir te le même Belge wana a komi ko soutenir Zoba to comprendre que ba yaki na Congo pona ko sasa ba congolais te ba yaki na Congo pona ko iba ba ke ko sasa ba mboka na bango yango to lobi cette fois-ci on n'a pas besoin des dirigeants étrangers. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'un occupant ayako pesa ile ko na ikati na kati ya Congo. Cette fois-ci, Congolais atangi, Congolais a commis éveillé, Congolais a su conscience, biso moko ba Congolais. Tozo mboka na biso na maboko. To tambusa yango na ndenge olongo mbani okomona ke tous ces bêtises kosila. Mwana mboka na biso ke Congo na biso tozu déjà 3 expériences ya maponami. Oyo biso tomoni na miso na biso ya liboso 2006. J'ai vu mes pères et mères Natawana Nazaki nanu na 3e des humanités Nazaki Mine. Bakei ko voter Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais c'est Kabila a volé le pouvoir na Moïboy. Population a tellement boya tela biso minduki na balabala. Si l'histoire est là. Nous sommes allés à 2011. Wana sikoyo mbula onga na bandi ko voter. Tokai ko pona papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Abimi président de la République. Tu as vu comment M. Kabila a volé le pouvoir. Achela biso ba char de combat likolo. Ngoi Mulunda ke ko publier résultat na kati avion. Toye na 2018. Oyo biso toye ko koma siko ba politicien. Pona ko luka mokambe kolo oyo azana conscience. Pona ko pona nkumu ekolo oyo alati susia bande ko na ye. Tomona ki na batu nyonso wana, c'était une personne que j'aime beaucoup, que je suis sous ses pieds, que nous appelons le président de la République démocratique du Congo, Eli Martin Fayulu Madidi. Oyo azwa pourcentage aucun président du monde atikala koswa. Oyo alakisa donc sainteté dans le monde entier que non, je suis le président, le premier élu du monde. Mais toi et moi, on a vu comment M. Kabila a volé le pouvoir. Après si inconscient, après si collabo, après si voyageur, le loyo, qu'est-ce que nous avons gagné? Si quand on a les sous, na ba bêtise auto uti komona, balobaka, moi si azoba, balala kayemba la Robert Moko. Zoba bakoti saka, loboko na libenga na yemba la Robert Moko. Yami bala ko so mayele. Tu as eu déjà 3 expériences. Au monde na élection misa de salami.
totikali jamais trouver solution ya makambo biso tosalaka siko tokoma sous élection wana ya 4e fois na ndenge o biso tomonaka liboso pour produire peuple na nini yango tobengi conscience ba congolais bayeba ke non soki tolandi logique ya bakadima ya bachilombo ata mukolo moko te bakotikala ko publier même le président élu Martin Fayulu m'a dit en aucune fois. Mais c'est Chilombo, asana posa ko manipuler. Et puis na aussi message moko bande konanga libana batininga, balobi bozala mayele. Chilombo azokosa bino parce qu'il y a une faiblesse na bino. Ce qui le bondi me élection na kadima, na batu wana nyonso. Kadima koyiba élection, akopesa Chilombo, akotiala bino ba char de commande na balabala. Mutu moko kobima akosala te. 2 jours passés makambo tikali kabu. Lokola toza batu moko conscient. Faut to boyelo ko wana tolobi non avant d'aller aux élections, au moins que mboka na biso ezala déjà stable. Makambo na biso ezala ko vanda. Pour le moment, to kazana élection te. Parce que ata to kati élection, mikolo dia za koleka. C'est-à-dire l'élection ezala te. Yango to bengi ba congolais, ba ya bango nyonso, to sangana. Bona ko bimisa ba médiocre nyonso libanda, après to tika na biso, wana ne to ko sangana poto ke élection, o to ko pona présent au peuple akolinga. La révolution congolaise fait salama. Ndimulele, asala qui est révolution. Est-ce que vous imaginez dans la président ya Kenya, azo finga biso peuple congolais, tout ça peuple naïf que vache et les biso na valeur. Pourquoi à Kekoloba bon panabi mokoloba proclamaki Chilombo Bino Bovotaki Martin Fayulu avec 62%. Pourquoi Bobimaki Balabala Tendenge Nini? Peuple congolais, Totele Matos Amutumoko, Lelo to Betel Bande Konabiso, diaspora, Maboko. Pourquoi Biso Awa? Solution Ezaga, révolution. La révolution congolaise, Totelema, Ponoko Bengana, Ba Nilotique. Parce que jusqu'à présent, Muntu n'a pas eu pouvoir na Congo. Muntu aye batie bango Kasavuna, Belo Mbumba, batie bango Bitumba, Babengani bango, Soudanais aye au côté pouvoir. Baye ko sal tout, Kabila no le père aye Muntu, Babomiye. Baye ko tia nilotique na kati ya pouvoir. Appel sous baye ko tia nilotique na kati ya pouvoir. To sala tout, to telema, to bengena bango, to tika distraction. Ba masanga na bango bazo pesa biso ba izine, to komela masanga to peuple congolais, bunela mboka na yo, to bunela mboka. Pona ko bengena batoyo, po yo muntu oza pouvoir au Conga, o yeba ko konza mboka na yo Congo. Chilombo yeba mboko ezaya yote. Yo za 50%. Na mwasi na yeko. Keba na yo ko sakana na biso peuple congolais te. Yo Chilombo. Yo d'abord le peuple comme libumuna yo. Hein? Mais yeba ke biso tozo mettre au fin. O mata o tita. Tozo la mbalo to kolatela yo biso to la lelo nzala. Oyo akokufa pe akokufa ekokufa mutu ekotikala mutu ko mettre fin peuple congolais na régime ngana étudiant mais façon tozali ko souffrir na mboko oyo to mettre na fin na régime oyo ya Chilombo na okena na mwa ba point moko na mpona talisa ya ebakeno pouvoir oyo azwaki na mboko ezaki pouvoir moko ya tricherie to votaki ete me banomaki epa Kabila na kingakati. Tant Martin Fayulu azali ko yebise ke ba négociation yo azali ko sala wana okofo souffrir mboka mobimba pe oya ko boma parti ya papa na tikela yo Chilombo na kamere ba chaka tembe ba lobi te biso nde to kobongisa Congo biso nde bato yebi yango to kobongisa Congo lelo eloko ezali ko pesa nga kanda Chilombo yebi bien ke azwaka na ba élection te mais pona nini azali ko boya to kene na ba élection na 2023 lelo boye soko landeli nazali ko lana na ba site na butu. Ndenge bazali ko bloquer on dirait bas frère ko nile Martin Fayulu na élection ya 2023 a postulé te. Papa tozali ko seka Chilombo lelo azali ko tinda batu baleka ba télévision ba pesa ba message ba ke notikela ba Martin Fayulu ba minduki na banda kunae ki alingi ko préparer rébellion soki ozali ko landa journaliste na ba YouTube ndenge bazali ko tinda ba message na bango to yebisi a mettre fin na babuzoba o alingi ko sala wana
peuple congolais nyonso ya république ayebi ke tovotaka Martin Fayulu. Si lelo tozela kaka tokende na élection, tosala affrontement entre biso batu ya Lamuka na Tshilombo toyeba ke nani azwaka na élection. Ye akoki kosala ba massacre te ke abanda komenacer Martin Fayulu. Lelo boye bazali ko kosele ba makambo keno azana ba minduki azali ko préparer rébellion. Biso toza soki ya luki ke ye mutu azana minduki. Biso pe toza prêt. Pe tozali ko bengisa ba combattant tokomona ndenge tokosimba ba na maboko tozali ko banga te. Peuple azali ko souffrir. Bino ba journaliste bozali ko souffrir, bozali ko sala musala pasi bakoya boye bazali ko maltraiter bino. Yango to sengi na ba combattant ba lemba te biso pa na mboka to lemba te. Tshilombo ndenga kutaki mboko pe akotika yango kaka biso tozali. Na mboko yo tozwi ba président 5 mais diable eza Tshilombo. Soki na benge diable par rapport ya ba acte oye azo poser na kata mboko. Tshilombo asali tourner na Kasai. Akomi na loja alobi mboka ekufa eloko akoyiba eza te. Mais chose grave, Tshilombo asombi moto ya 3 pine asali la biso pe publicité azo publier yango asomi yango na combien zandu oyo Mobutu atikaka zandu eza Mobutu mutu atika zandu ana zandu ya kala. Mais tomoni na Brazzaville Sassou amoni palais du peuple na bango ya mabe atongi mususu na Kintele stade na bango masamba deba ya mabe atongi mususu ya sika e stati babuka kate batikaka yango. Mais ye awa ye zando mabe salite babukeli biso zando wapi zando ya sika oyo ya bien oyo atongeli biso na mboko oyo mbongo ezate ya zo sala ba voyage yo azonginda ya zo somba biloko ya cher alata atala nanu photo oyo apretaka nango serment veste oyo alata ezalaka ndenge nini na ba veste azo lata lelo asala comparaison omoni mboko akita amata mbule ebeta te soki balobi ke Martin Fayulu azana mandu biso nde ba tozo senga yango biso tozo senga yango ata lelo toza prêt lokola ya lingi ba aventure biso tozo senga manduki lokola ya kotsaki ba Rwandais awa ba policier Rwandais akosi biso ke ba policier Rwandais baza awa bango nde ba yebi musala ba policier congolais ba yebi musala te biso to sengi manduki tokosala face contre Rwanda bayaka awa na 98 ayebi histoire ndenge le kaka quartier toi yangoyo bayaka na minduki peuple congolais kanga bango na maboko to tumba bango Tshilombo sa ba aventure te Kabila beta tolo ya ko sala 32 ans o Mobutu akokisi yango na ye na Kabila bakokende nzela moko ye mutu abomba Kabila mais peuple congolais abomba Kabila te toza prêt ya kosimba bango nyonso to na maboko bazokende toza nango bosenga pona bino bakonzi bino bozomemisa biso na mabe banda kala ne bozomemisa biso na mabe comme boza na souci ya peuple te lelo awa bozosenga nde tokende na élection na makambu nyonso o bino bozo ko accorder peuple azo respecter bino mais bino bozo respecter o ya ba peuple bazo linga bino bozo linga ngote mbala oyo biso nyonso nde bozomona suka ya makambu nde o ezo balukela bino soki boye na manduki biso tokozala na mabele soki boye na bavio biso tokotelema ya kotelema nde tokotala bisika bavio ekokita tokotala pe bisika bokokima nde bino na biso tokokutana kaka na mabele.